les belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso yasika. Merci. Bonjour, Nabino Nyonso, vous avez Stéphanie Larose, on a la Rocho. Bienvenue encore dans la Rocho. Les belles dames, Oezalinda Kunayo, bienvenue. On a Melbino look, on a la Roboena et Lunginanga. J'espère que look écosépéli Sabino. Ils ont vraiment maquillage, mais encore vraiment simple. On a le nazo bimanazo qui est dans la birthday party. Dans sali maquillage, n'a comme ça. Pourquoi pas te partager ma image Ngana Bino ensemble. Na koloba mingi les belles dames, wana to banda. Ok, les belles dames, wana to banda. Nous allons aller au base nanga on allons aller à L'Oréal Paris. Donc il y a un là comme d'habitude baby chemicolo on a s'appelle na base oyo il y a un na Coca-Cola na elongi nangai. Donc mon maquillage ça là bien abino ensemble. Donc, wana nazo pakola best na elongi, il faut que la sœur que elongi na yo eza propre pe opakoli best no avant que obanda ko banda, avant que obanda ko sala maquillage na yo. Et wana nazo tia CoverGirl ya concealer ya couleur ya orange. Nazo tia ngopona ebomba nga ba bouton ba tache noire o nazo ba bouton te ba tache noire o nazo na ngo biminga na ebité pourquoi dans mikolo na lié trop de nguba nga ngo bato yo kana raté. Donc nazo bomba ba tache noire na nga wana na concealer na nga ya CoverGirl ya orange. Donc concealer nyonso o kozala nango na couleur orange les belles dames so za muto za na ba tache ebele ba tempo ko bomba ngo ndenga na zo bomba ngo comme ça et na ko benda ngo na misapi na benda ngo na éponge te pour na pour ça te que non et si la nyonso na petit kala moi orange c'est ça qui a utilisé misapi comme bozo mona na benda ngo bien après na ko sala la sache à poudre pour na ko vandisa elongi nanga ebima huile no kité comme boyebi déjà so za mutasika to cheka bopona elongi na biso e wumela avant que ebima huile parce que ekosala ke fond de tête biso ezala mat. OK, donc na pakola de bo moni wana et na ko sala la ezali la comme na zo sala oza fond de tête na kala comme mingi parce que ezala ka pe bien ezala ka vraiment pona biso bato otozaka elongi na biso ezala ka ya huile yango nde na ko pakola na elongi na ngai lelo otokobimanga na bino. Donc nazo benda fond de tête na boyebi déjà qui na sala la fond de teint white na beta ka brosse pour na fond de teint nga evanda na elongi. Donc beta fond de teint na bien pour na beta brosse na bien pour na fond de teint na ebima kitoko. Sorry parce que Kiara azana azo déranger nga nazo côté sa voice. On a to benda fond de teint pour fond de teint na biso ebima joli. Donc après ko benda fond de teint na comme bomoni, il faut toujours to l'exaper na Kingo comme d'habitude. Sunte to yo ebima Kingo longi couleur mususu et na koya kozwa éponge nanga ezali ya beauty blender donc benda fond de teint nanga bien de bomoni wana et nazo sala déconcealer nazo sala Elegor pour concealer na couleur ya femme et nazo sala la pe concealer ezali ya Juvia's Place ezali na couleur ya 17 donc voilà na on ça deux couleurs wana ensemble pour na et pop ma highlight. Quoi, ma highlighting. Yeah, ma highlighting. Okay, I think so. Okay, donc voilà. Wana nazo pakola concealer nanga kombo moni wana nazo pakola ngo bien pour nana bimisa lumière, hein. Et to ko zo ezali numéro 17 c'est Juvia's Place couleur ozaka makasi na ko sela ngo mo côté, c'est ça qui na mélange kango na ba concealer nanga normal pour na ebimisa couleur nanga makasi. Donc wana to ko benda siko ba couleur na biso bien, mélanger très bien l'éponge moko ya propre. Donc you know la bilong na biso za la trop na ba tache te trop na ba bouton te. Donc voilà benda concealer kitoko. Donc voilà les belles dames on a bendi vraiment concealer nanga bien et na ko sala la poudre nanga ozali ya Sacha. To sala la poudre o ya Sacha likolo concealer parce que concealer soko chango ezala ka vraiment mafuta et c'est ça que tu as ko la poudre ya Sacha bisika o ka to che concealer pona ke concealer na biso e koma mat et longa huile e koma mat. Donc yango ke to sala ka banana poudre to sala ka Sacha poudre ba différent poudre pona ko longola huile likolo ya concealer. Donc ndebo moni wana pona ko sala ozali CoverGirl my favorite. CoverGirl Queen donc na ocha comme contouring comme bozomona wana na ocha bisika o bozomona pour na kosala contouring to sala ka contouring les belles dames eza pour na ko bimisa biso de couleurs comme bozomona na koto to che contouring eza na couleur ya mwindu et koto to che highlight to che concealer eza na couleur ya moins lumière. C'est ça que ezo pesa biso de couleurs wana eza vraiment important. Après benda pe na zolo ko bosa nante ko benda na zolo et ça la ka vraiment na so za muta zolo moke o mona ke comme ça zolo no pe songa et ça
esalaka vraiment kitoko. Donc tobendi couleur na biso ya contouring pe wana bien bomona pe nde elongi na biso ekomi na deux couleurs chocolat et na couleur ya pembe esali lumière. Donc voilà, na elongi nanga nasalelaki oyo ezali palette ya Naked Hits. Donc na otina bino musique po bolanda vraiment bezalaki vraiment simple mais très joli. Tala yo komi kokumbanga nzela liwa na mérite te punition ya boye Stéphanie la rose yoza mabe nzeli yo amour éternel yozongiseli ngai ya tengu James Charlie yoza mabe ya Giroje yoza kolo jamais na botela yo c'est pourquoi yango nakonzemba o no nakoma kolandaka lokola furumi ya kolandaka eteni ya libaba bwaki mama wowowo atateke bakema lèvre rouge arougi mes yeux aza na posa ya miroir ete po atala bote na yo donc les belles dames na ce que mpona expliquer bino awa nazokata na cancelaire nazokata couleur nanga na se ya miso na nde bozomona mais nazokoma nango ntina suka te. Donc nazokata ngo nde bozomona nakoma lokwa na katikati ya misu e na tiki comme bozomona nde vraiment vidéo ezolakisa bino. Donc tozokata misu na biso po tokotia couleur na biso misu na biso ebima kitoko ebima chic. Après na kwa kozwa couleur oza couleur ya champagne na palette nanga wana na brosse oza brosse ya plat nazo déposer ngo kaka bisika oyo na kataki couleur nanga. Donc nazo mata likolo te comme bozomona nazo déposer ngo kaka wana na se. Donc ozo tia couleur wana parce que ça couleur ya mat eza mat ko na champagne et ça la vraiment joli surtout na butu et ça la vraiment nice comme bozomona nazo tia wana et na kozwa couleur nanga oza couleur ya mwindu na palette na biso. Donc ça couleur ya chocolat donc couleur na ninga couleur o mingi soko lingo c'est la mwindu te eza vraiment the best color ya kosalela nazo na brosse nanga ya blender ya mukie nazo benda ngo na coin ya misu nanga nde bozomona pona esangisa couleur nanga ebimisa ngo kitoko et na kozwa na kozwa brosse nanga pardon na tielo côté ya blender et nazo benda babiloko nyonso po ese mélanger bien. Nazo encore couleur nanga oza ya champagne et na kiko tiango likolo wana pona ebimisa lumière et ça la vraiment joli. Donc nde bozomona vraiment les belles dames c'est vraiment facile maquillage na biso ya miso to sali kaka ba couleur oyo ezali ya mat to sali ba couleur ya kongenga te. Après na tokoya ko tia wing liner. C'est pourquoi yango nakonzemba o no nakoma kolandaka lokola furumi ya kolandaka eteni ya libaba bwaki mama wowowo atateke bakema lèvre rouge arougi mes yeux aza na posa ya miroir ete po atala bote na yo motema ezoke luka solution nokitenga lilita pene ambulance kumbaka babeli kumbinga bokono te mama emote bokende tikanga epai ya bere bana suka bakangaka mvula na kopite kotanga bana na bambata masheri ya kotanshone les belles dames de Londres ya boemosi wapi. Après on a quoi kopakola crayon nanga ya noir na se ya misu pour la kobimisa sema misu pe lumière to pakoli crayon na biso ya noir bien et na quoi ko salela fard à jour on a linga ngo mingi za fard à jour ya marque biloko on na saleli le beda na tika ba détail na nyonso na se ya vidéo fard à jour e kendaka vraiment na misu nyonso o sala biso batu mundo ezaka vraiment joli. Donc na benda fard à jour na rapide na matana ngo na mwa mbunzu ndebo moni wana pourquoi pas on sait jamais. Donc après on a quoi ko kata comme mona matama nanga nazo kata na poutre nanga ozali ya Sacha nazo kata bongo pona ela kisa bisika o contouring e bandi parce que emo to tonto o pakola contour comme asalite panzanaka donc wana ekobimisa ngo propre temps o kati yango bongo. Après na koya ko benda elongi na ngai na poudre nanga ozali ya marque donc nazo benda elongi nanga vraiment bien donc benda elongi na bien que cicatrice les belles dames et monanate. OK donc benda vraiment bien comme nga nazo benda elongi nanga.
après ko ben de longinanga na ko kocha mascara donc ce ko lingaka kocha ba facilité les belles dames au kotika maquillage na obo problème exactement boyebi que la rose alingaka fossile donc na ko kocha fossile donc après avant kocha fossile na ko pakola engengiseli donc ngenga poto zo kende fete donc na pakola engengiseli boyebi déjà que c'est la marque Deposit isn't it okay donc engengiseli on a ça les alliés à marque Deposit na so pakola engengiseli nanga po na ngenga na bima elongi ya feti après kopakola engengiseli nga toujours kolekisa brosse pona ninga te nde panzana kawana donc c'est ça que na lekisa brosse pona evandisa ngo bien après na kwa kopakola spray na ngai o ezali ya NYX donc pona ko vandisa biloko nyoso oyo toche na elongi na biso na kwa kosalela ba fossile na nga na tie ba fossile la femme lashes I love this fossile botala ka fossile ndenge vandi donc antika Instagram ni na se ozali la femme lashes quand aza vraiment congolaise 100% congolaise mwana mboka okay botala vraiment de misu na nga ibimi c'est joli après on a dessiné sur comme munoko nanga na munoko nanga na saleli crayon ya chocolat oza crayon ya marque donc non c'est la crayon nanga chocolat on a dessiné munoko nanga très bien. Donc, non, je vois la rose, non, je vois dessiner lèvres, non, je vois vraiment na make sure que non, et ça vraiment na lingi. Donc, on sait la maquillage, les belles dames, ça hein. Donc, voilà. Après, on a quoi kocha rouge à lèvres, il y a Naked Hits, yeah, je pense que ça va, il y a un habit sous comboté, je pense que ça compagnie Naked Hits, yeah, mais un habit comboté comme la make détail sur les belles dames, ko kakandate. Donc, voilà, n'a pas collé rouge à lèvres, na rouge à lèvres mingi. Et comme ça lèvre sembe muselu comme bomoni wana donc voilà na tie rouge à lèvres nanga bien et na ko bakisa encore crayon nanga wana eza Kiara donc Kiara za na sa maquillage na za lesde après na ko bakisa oza glass on a noté glass ya Juvia's Place oui donc na tia glass na bango likolo j'aime na sepe na ndé mélanger que ça là qui est vraiment joli donc voilà look na biso soki na tout otika ngo boité soki nanga na zola ta perruque ya mwana mboka déjà boyebi perruque oyo isn't it perruque ya mwana mboka donc ya Megan Fraser ye muta pesa kinga perruque donc boyebi ke mikolo oyo naza vraiment gâté et pas Megan Fraser naza vraiment gâté na ba perruque donc alors tu la bino un message non tu que la bino Instagram na ye bo mela ma pio la rose amika jolie mon côté non nango ce qu'on a pour sa perruque ya mikuse boye kene na Instagram Facebook na ye na kotika ba détail na se ya vidéo okende kuna e kozala bien makasi look at it non ku da la tité mais c'est très joli j'aime bien oh my god just the makeup with the hair et qui est vraiment together. Et ça te que tu make-up na su que zo bala na teme. Oh, nous avons que make-up na su qui les belles dames et bala ni basal li bala vraiment. Bino bongo. Voilà les belles dames maquillage na biso et sili ceux qui n'ont vraiment comme bozomona à la quête na seple nango vraiment tout na tchaki maquillage té mais un na tchaki maquillage na zoko sablonté na sepeli nango donc comme d'habitude les belles dames perruque nangezali à Megan Fraser donc yem to sela nga ba perruque au bozomona mikolo oyo bozomona vraiment perruque vraiment jolie vraiment kitoko donc so ok kune pa na tika Instagram ni na se ce ko olingi perruque lokola nga kende pa na e donc okozala décider comme nga na za décider donc na sepeli vraiment na ceux qui n'ont pas de salle maquillage vous trouvez dans commentaire là c'est vous savez la vérité vous constatez entre noir na pink na oyo vous savez la couleur ni tika commentaire na c'est oyo bisanga donc voilà maquillage je me suis vraiment esili na ko la sabino maquillage c'est comme ça look na tout sali top na ngai bu retourna nga la rose top no zua top na nga la son bien on a Pretty Little Thing yeah et ça qui na nga peut Pretty Little Things et jupe na nga jean et zali jupe ya H&M donc là c'est vraiment simple et les papa na nga les papa ya Eagle shoes oui donc voilà peut-être pour la photo pour me peut-être les bandes de bête on a été sur notre photo mais pourquoi pas donc mon photo on sait jamais le besoin mais ok anyway tout à la maquillage de bimi
Merci beaucoup na bino nyonso bozalaki wana na kobanda na ebandeli tina suka ya vidéo. J'espère que obakisi implice na vidéo et j'espère que c'est pe na look o to salinga na bino lelo ensemble. Na nga vraiment look na nga vraiment trop de couleurs te yango moninga vraiment ki na ti ba couleur ebele te na miso. J'espère que c'est plus ta mutu moko linga ba couleur ba nude ya parce que ce pour linga couleur ba couleur obeta ka makasi vidéo ba couleur eza na se okoki kotala pe ce ko linga ba couleur makasi mais l'autre c'est ba couleur o eza ba couleur ya pete. Merci na bino nyonso bozalaki wana mpona kotala la vidéo. J'espère que vidéo esepeli si yo koboza soki vidéo oyo esepeli si yo ko aimer vidéo et ko sala nga bien makasi partager vidéo na bandeko na ba camarades no pourquoi pas et ko sala bien makasi koboza te ko sala abonner na la roche avant obima et ko sala nga bien makasi. Merci na bino nyonso ndokutani mokolo mosusu tina te et kominatina bye.